Yoso va compter combien de fois le bel artiste na yo et cause à la ta 5 les restes au fingi baninga tango yozo fingi zali te que artiste na yo ndatindi yo te ozo finga po yo moko sentiment na yo etindi yo finga to komi na fin de l'année na ko préférer bato ba lobelaka parce que biso ndenge to lobelaka bo ezate ke ba artiste wana batinda ka biso non Baptiste on a batinda abisote biso moko topona bango ndena lobela Kofi ndena lobela ka Inosbi ndena lobela tout le monde ozo sala makambo bien aux artistes musiciens aux ala qui focus aux ala qui focaliser na musala na yo topesi yo merci aux chroniqueuses aux animatrices aux ala qui focaliser na musala na yo na ko finga na ko dénigrer ba musicien te topesi yo merci. Mama wa Taifa Jika TV. Beauté, paix, joyeux Noël et bonne année. Na balandi nyonso ya Jika TV News. Ba balanda rabiso mokili mobimba na pesi bino ba bonjour, ba bonsoir. Bisika nyonso bozali tikete nzamba lola. Mo pesi na pema mo bateli o asunga kabiso. O abandaki na biso depuis janvier, ti lelo to komi depuis, je dis bien depuis janvier, ti lelo to komi décembre. Zambe wana bateli biso tomataki transport pona ba oba ebi Kinshasa des ando a Kingasani ya suka vraiment tozana bino nanto kitite mais ebele ba kitina nzela ngana yo to komi vraiment tikete zambalola apambola bino merci beaucoup na libota na ngai mobimba bana na ngai lelo bango nde bazali ko réaliser émission oyo Emmanuela Kitwa Donsi Kitwa na pesi bango mbote Fabrice Mande na sima caméra na pesi bino mbote en tout cas boss de boss Yemoko le number one bipa yozali FT na pesi mbote papa José Magloire joyeux Noël et bonne année bisika yozali na Allemagne na pesi ba o nyonso balingaka Jika dado Taifa mbote na bino pe merci beaucoup. OK Fabrice Mande pesa nga caméra eza pona tamukie na sana makambu muke ya koloba meza makambu eza très important merci beaucoup. Bande konabiso ya monde à presse bande konabiso to sala na bango musala ane bandaki to sali ba makelele to sali ki atala ku ya ba musicien to sali nyonso to koko sala nyonso to sali soko lobby lelo olobi ke no ngande na zaboye na komi na fin de l'année na lingi vraiment na sala ki atala to na lingi na réaliser makambo ya musicien na nga salaki. Qu'est-ce que tu pouvais dire? Parce que apparemment nane mobimba ozala qui focus na musicien oyo lingakate. Tu étais là pour na consulter, pour na kotuka, pour na koloba n'importe quoi et pas ya ba musicien mususu, pour na ko bebisa mitema ya batu mususu. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Oh mutuna mususu mutuna mutufozwa big à réaliser. Qu'est-ce que je réussis, qu'est-ce que je n'ai pas réussi. Aux ana monde de théâtre, et là qu'on nous réussir, et là qu'on nous réussir. Et là qu'on nous réussir, et là qu'on nous réussir. Parce que bisogno se photos en asima. Wana nazo benga ba griftu ya monde entier ba fanda. Parce que na minute yo il faut na réaliser na comprendre na chaque non artiste nanga on a banda qui na janvier tina komi na décembre à réaliser nini à sali nini depuis 2023 et bandi tina ndenge le loto komi na 2000 kalaté à la porte une année bientôt soto komi le 30 décembre une année depuis single Maboko Milai et Bimaki o ezako battre record je crois déjà Kalaté une année déjà Maboko Milai o déjà est réalisé et totalisé 8 millions de vies parce que ebanda qui décembre donc tozo peut se revoir 2022 tokota na 2023 tokoti na Maboko Milai
maboko milai lelo ezokende kokoma na suka po ebeta inane na 8 millions de vies. Na artiste nanga on a pona on a linga na banda kolobela ye de janvier jusqu'à ndenge tokomi na décembre boy a réalisé combien de featuring, a réalisé combien de featuring. Ya libanda pe ya 4 plus de 12 plus de 13 jusqu'à ce que na suka baye ko sala lipeka na Queen Mada la Mama Africa emi ala de lipeka pona olakisa keno peut-être yo za koloba makamwe belé artiste na yo déjà lipeka na Queen Mada eza déjà na 6 millions na ye 1 mois depuis bimaki ande tozolo baboye toza na 2 semaines depuis mpiake bimaki kalate 3 millions. Cela veut dire que nos artistes n'anga na pona onga na linga l'année 2023 a saliba exploit à la kisi de quoi as artiste à la kisi de quoi as artiste et puis musala na ye ezala ki okende kolanda batuna simate ezala rapona osala ki atala coûter a réaliser combien na 2023 poto komana suka. Et en 2024, tozo yamba bébé na biso, tozo yamba deuxième bébé ya Afro Congo. Wazali koya eza album na biso. Na minute tozali na cuisine, tozali kolamba ye, toza kotia ba tomate, toza kotia ba oignon, toza kotia ba ndembi, biloko nyonso. Alors je me pose la question, yoza basé na mafinga, oza basé na kota la côté ba gauche ya longa kité, ya sala ki boete. Mais soko fandi na plateau, apparemment ba mona kayo, oza penché mingi côté à mututel yaya soko ko se focaliser pour na koloba tika na tala na no ba réalisation ya mutunanga nane eza ndenge ni yo so ba compter combien de fois le bel artiste na yo et cause à la ta 5 les restes au fingi baninga tango yo zo fingi zali teke artiste na yo ndatindi yo te ozo finga po yo moko sentiment na yo etindi yo finga to komi na fin de l'année na ko préféré bato ba lobelaka parce que biso ndenge to lobelaka bo ezate ke ba artiste wana batinda ka biso non ba artiste wana batinda biso te biso moko to pona bango ndena lobela Kofi ndena lobela ka Inosbi ndena lobela tout le monde wazo sala makambo bien ndena lobela bango ezate ke mutu mo bengi yo lobi te na bengi yo te ya kopé sa réalisation artiste na yo. Est-ce que kotika na kofinga okotika nyonso otombola na artiste na yo ola kisa misala na ye ola kisa de quoi artiste na yo est capable à réaliser nini na 2023 bandeko ce qui artiste na yo peut-être oyebi que no artiste belé na ba fin de l'année bo surtout na décembre surtout comme ba le 30 ba single belé ko bima pour na refêter na ngo bonne année bien sûr ça na ngo bien yaya à réaliser nini maboko mila ito bimina ngo depuis décembre to komina ngo ti décembre mosusu ele baraté e betaka e bina na mariage e bina na ba fête e bina na partout na ba boîte de nuit maboko mila ye betaka e betaka featuring avec Caris Flex e betaka toujours mpiaka lelo zolia partout so kena ba marché mpiaka lelo ba politicien ba osala campagne na mpiaka artiste nanga asali nzembo ya campagne en réalité ka parti o ya yemba yango nde ba osali la campagne ka parti o ya yemba yango nde artiste nanga bazwaki yango batie bazosala nango campagne. Cela veut dire que non naza fier est-ce que vous me croyez nanatan ya koya ko finga mutu mususu naza nango ti nanatan ya koya ko chola bato mususu te. Mais cela n'est pas dire que non na kopé sa merci na ba artiste oyo bazala ki focus na misala na bango bino tout ba artiste bozala ki focus na misala na bino na 2023 to pesi bino ba félicitations aux artistes musiciens ozala ki focus ozala ki focaliser na musala na yo to pesi yo merci aux chroniqueuses, aux animatrices, aux ala qui focalisent na musala na yo, na ko finga na ko dénigrer ba musicien te topé sur merci.
oza musicien otindaka bato te bakende kofinga baninga no bamusicien ozalaka diabolosité ozalaka wana te mpona kodétruire baninga tokomi na fin en tout cas eloko tokoyebisa yo lokola biso nde toakompagnaka bino ka bato mibale misato batala biso toakompagnaka bino na mosala na bino topesi yo merci mais soki mpe oza artiste na nzela na yo obetisi bato ebele mabaku ofutaka bato bambongo bafinga bato misusu na kombo na yo yaya tokoti 2024 changer tomoni bato ebele mosusu batei bato en face balobi keno bato batika ofinga yaya kande balobeli bino wana bochango na application pona ngelo na koloba yango wana bochango na application botika kofinga bolobi na miso bato na kuku botika pe kotinda bambongo botika ko encourager bato bafinga baninga soki tokoki ko se focaliser lelo tokoki ko attrapata Nigeria parce que devant musique na kala Nigeria zala ke le côté botala ka featuring ko fielo media sali na Diamond na Davido nenge pesi makam c'est pour vous montrer que non musique tchacho utande ne pas na biso. C'est pour vous montrer que nos musiques ou pas na biso. Tout le monde a Diamond très danger. Mais talaka featuring ya Diamond na Koffi Olomide ndenge pesi makamu. Et beta ma pas possible. Et beta ma pas possible. C'est pour vous montrer que non, nous là, tous à basser la musique Afrique. Nigeria eko boto la rythme na biso, Nigeria eko boto la biso lo lenga koyemba am komisi yango likolo. Pourquoi? À lutter contre la piraterie. Apesi valeur na ba musicien. Ba paparazzi baza, ba papatoya bazali, ba to songi bazali. Mais à un certain moment ba respectaka ba musicien na bango. Yango no moni musique et tombwami musique est comme likolo musique est comme au-delà il y a ba force na niveau nigérien le lobi soto kiti parce que biso moko to nyata musicien ngandenge na fandi boye na zana ngai bo panzi sango na zui courage ya kobanda ko finga musicien ko finga ko lobati na suka to komi na suka mutu na mutu se focaliser aloba o etalier et kozala vraiment très important ya temps ezali makambo ko lobeze belé mutu na mutu azala vraiment na temps na ye o esengeli penza et ko sala biso bien et ko pesa biso makasi ya ko penza na zoloba vraiment eza moi passi rien à dire vraiment bah 7 minutes eza ebelé merci beaucoup merci vraiment en tout cas na ko le bakeno nga naza fier na artiste nanga naza vraiment fier na artiste nanga a réaliser ba makambo ebelé ba featuring ceux qui na lobi que non ceux qui za na musicien wa sali featuring lo kwa inosubi na Congo azate wana penze azate musicien o asali featuring loko inosubi na Congo na 2023 azate wana penza sans blague tolongola ba aventure tolongola ba blog soki ndenge nini tolongola fanatisme rien du tout musicien penza o asali penza que non kandenge zaboye donc a matisindule na ndenge osaranate ezakaka inosubi mais cela n'est pas dit que non ba musicien musu basali musala na bango te non basali musala na bango ebele tomoni ba concert na poto betami bravo na ba combattant tomoni makambo ebele salemi makambo oyo peut-être salemaki na 2022 tomoni salemi na 2023 tomoni bandeko na biso batondisi basali challenge ya Stade des Martyrs bamisusu batondisi te bao batondisi te eza sujet ko se manquer na bango te eza sujet ya ko encourager bango na musala wana parce que ce n'est pas facile ko tondisi loko loko la Stade des Martyrs parce que jusque là eza kaka batumi balende batondisa yango merci beaucoup et loko na koloba keno 2024 tobongisa misala na biso tozana bino na 2023 tozana bino nanu to continuer koloba yaka osala réalisation ya artiste olingaka ba artiste nyonso ba o bazana actualité ba sali makambo bien ba sepelisi biso yo pe yaka osala makambo ya bien
oyo yo moko zomona conscience nozo ebisa yo keno makambonga na ozo sala eza bien et kozala mingi. Merci beaucoup ya lelo ezalaki ko rappeler bino keno ils ont subi à battre record ya ba featuring na 2023. Ils ont subi à sali musala pona ba bazolo ba keno ils ont subi à sali musala ta sali na scène internationale to monie le 1er décembre azalaki na la Madeleine et tondaki plein ya craqué, rien à dire. To mona ki penza oyo to kokeki ko mona pona ko confirmer bien que non ils ont subi penza à sali musala na 2024 na 2023 na 2024 ezala sous plus fort que ça parce que ya ngonde to zozela deuxième bébé na biso en dehors ya 00 mortel 06 oye pesi biso balbum mortel 06 00 bozwango bongo. Merci beaucoup. Rien à dire. Na pesi bino ba merci. To encourager, to pizala na simana ye, to pesa ye maboko, to tika yete. Et yo posa ko soutenir musicien na ndenga bien, ezali pona ko finga baninga te to kotuka baninga te e kozala malamu te. To kutani mbala ya suka, mbala ya sima plutôt, ce qui est sous masia la zongite, na pesi merci na boss de boss FT, na pesi merci na batutu o bakolandanga pe bakotia ba commentaire na bango e kosala bien. Bo aimer bo partager ngai ceux qui bo zelinga na l'autre côté à ma finga bo kuta ngai te. Nazaka place naza yaya. Ceux qui na sali yango na 20 ans te. Ceux qui na sali yango na 25 ans te. Ceux na sali yango na 30 ans te. Ndena ba 30 quelque. Ndena sala yango na sala yango te parce que naza déjà na porte ya 40 ans. Vous croyez que na porte ya 40 ans ngana kosala ba bêtise pona gagner nini pona zwa nini na nelo côté na na temps na construire ba étoile nanga ba bonnet nanga audience nanga na niveau ya internet kaka na ndenge bolandanga na nelo moko na changer te oyo bolo bakete mama il faut que na bango bongo te na nelo moko na changer te exact. Merci beaucoup parce que boza on a besoin soutenir nga bolinganga kandenge naza moyen a changé ezati. Merci beaucoup na bato ba soutenanga. Merci beaucoup na ba chaîne OP bayaka koyambanga pour na ba collaboration. Rien à dire. Tokutani mbala sima, abonnez à Jika, je vous aime, je vous adore.